Bon, siko a bolingi to lobate. Ata bino moko. Pas ceza na mboko kolie komi lokwa likambo. Pas vane ke bino moko bozo kokate boza na pouvoir. Mais bino nde botondi na pouvoir kuna bino na bino ba ministre, ba conseiller, ba nan. Mais tano ba ndeko na bino monde ba souffrir. Exode komi partout. Siko biso ba to koloba ni soki bino moko ba souffrir. Mais bino kaka nde bozo kumisa chi de ni 37. Bino ka 37 mo buta sala ka soki 32 ans. Ezaki nde ya ofele. Ezaki ofele te. Pour peuple ande ko trouver par na ye. Nde mo buta saki 37 ans yango soki 32 ans yango bino ko pouba akofana tie sa. Akofana mboka ni tie sa ko ya. Kala passion. C'est que to ko boma na kasi. C'est que to ko boma na mboko. Po eleki. Courant kutu te bimba te mona courante. On se met ça comme ça, ils ont ça un mois, ils ont ça des semaines. Pour la nini courir mon la kate. Bah ça comme ça, comment Mickey Konda et m'a pris. Bilo que zo mata, nyo que zo mata. Carburant en webungi. To lobate. Après loba parce que la bilo jalousie pour ba loba kake bino boko zo ka pouvoir te le bilo bozi pouvoir. Mais tu entre autres peux raison na muto ba ke boko zo pouvoir te ayebaka. Si vous avez le pouvoir, vous avez le juger. Vous avez la raison. Ben, je la raison. Vous avez la pour pouvoir vous juger. Vous avez le bâté. Et là, on dit tous au monde. Tous ces pays n'ont pas pouvoir. Nous sommes bé. Ah, t'es. Pardon, hein. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Bosi toka bwana kimia. Et si bosi pouvoir ango bino pe bokoti na palmarès ya bato ba dirigeant Congo. Sikoyo bo kende nano botika bato ba ko telemisa mboka ngata ndambo ba telemisa. Tolembi Kovana Congo foza mutema munene lokola Job na Bible soki innocent azolela mpiaka bongo biso bacoupable tokolela nini mboka mbato koma kolia misuni toyebi kombo te microbos mabolongo Congo Tommy. Yes, master. I think it is time for you to sacrifice your brother. We have suffered him long enough. Vraiment pas si donc dans comprendre mboka o tozo ke bina wapi tozo ke wapi na pendaki na ndaku na la moki très bien atongo sous la pluie na moni appel mo beninga 3 fois et zungati et pour la 4e fois le code alinga na oyamba appel ba numéro masqué te na ibona yamba pona yebi na za mo batu ba benga na ba numéro masqué na yamba peut-être des abons na yamba boyo na yoki mutu mo ba tuna ngai o te c'est papa jina buye zanga. On a besoin de éléments politiques, une activité politique dans le journal. On a dit, ah bon, ok, ça va, mais est-ce que vous avez dit que vous laissez la montre dans le bureau? Bon, bah, finalement, vous avez besoin d'adresse à bureau. Vous avez besoin d'un élément dans la chaîne ébélée. On a vu, on a besoin d'adresse à bureau. On a dit, bon, comme c'est un élément politique, d'habitude, il y a un bureau pourvu que dans l'élément. Ça peut se faire que c'est un élément où il va critiquer va critiquer, je sais pas moi, régime en place, il faut que l'élément bien pour attendre ce que élément malade dans le journal ou pas. Mais à ma grande surprise, tant on a eu un commis dans bureau, on a commis tout avant bango on a commis, nous avons bazalaki misa, tout le monde a eu bazalaki balé, bakuti na kati ya bureau. Babandi ko sala ba menace moko ya ko sakana te
Mbou les autres makasi, ma voisin a biso qui groupe électrogène, les autres gangs appellent makasi, donc j'étais seul au bureau. Nengo bozo mona biloko epanzani wana ta bota na mona biloko epanzani, donc ba panzi biloko na niveau ko sakanati. Ba panzi biloko, ba panzi linga ba ordinateur, ba panzi ba nini écran o ba longoli na mur, est-ce que ça na mur kuna ba longoli ba kwesa na se ba petit en colosse ya GP na semaine na loboko ne wana. On a taki chemise ya carré boy alinga ikuto zo laptop wana ke na muninga na lobi ya peut-être to yaki pona ko zo ba biloko ate. Tu as topé ça et mise en garde maintenant. Et puis mon qu'on a eu flasher mon asuka. Yo le qu'on a Jules la ligne tatine alors toujours. Oyo kakate Nicolas Kase aza muninga na ote. Na le bi ah bon. Ne bon moi. Donc c'est que dans un qui ngai moko émotionné, je ne savais n'a évité sur ça ngini. Basa l'opération na bango je crois il joue 4-5 minutes. Et puis bah bimi rapide nzo kabazala qui la troisième personne a tiré qui libanda la carte voiture. Bah mati voiture mbangwa bakini. Mais au moni biloko bébé a boy dans un bateau na obanda wapi na suka wapi je ne sais pas. Na évité. Mboko so ezaka que muta sali émission moko sali analyse na ye et qu'analyse wana et comme boy, on se pose mille et une questions toujours qui ne wapi. Jusqu'à ce que j'ai appelé na commissariat limité mon candidat moi yaki ndenge bozo mona yewana ye na se ambula aye ko sala constat ata la ndenge biloko ndenge ba panzeli nga ba ordinateur wana bozo mona na se ba stabilisateur ba panzi ba biloko nyonso tout ba écran ba nini donc na éviter le olina mabe na émission na lobaki oyo Nicolas Kazadi a sepeli na yango te je ne sais pas, mais moi je sais que na salega musala na analyser. Et puis dans le lobby makambo oyo na mona keza vrai na loba mais na yebité Nicolas Kazadi tiniso iba na baye il paraîtrait baye ba combien ba pandinga baye sous prétexte que baye au élément mo politique na journal nzoka baye ki na ba ambition mususu balinga baye ba place bureau na ngeza la ko baye osala désordre mukona ninga kende lola na kolinga mulongo ba congolais te mulongo moko teteka na bandali ba bengani bina ko boko tonga déjà ba ange songera congolais na yebi batoyo na yebi ba congolais oza mulongo ba congolais te kota mulongo ba tchadien kota mulongo ba zambien fo fila kaka ange ba leka boboto ina njela mbambe mena sina koti lola na ni mulongo pona facilité oya biso na comment on a pardon Chico zali prénom kombo na yo Kosi kombo na Kosi nani Kosi Mbadi ouchi wapi nauchi na ngiringiri nde siko fandaka et pas papa na maman te et pas nani et pas panafricain et pas nani panafricain de nani ah yonde panafricain. Ok, ça va. Avant tous les panafricains, ou soit tous d'abord panafricains, ou carrément tous en amont. Et nous connaissons nous fandaka et pas panafricain. Papa na maman bazabi. Bazana village. Village ni. Mbadinga oleki kenge. Kuna na ba. Zela bandundu. Donc yo fandaka nde kuna na bandundu. Okomi na Kinshasa na ozana mbula boni. 13 ans. Ozana 13 ans. Otangaka. Otangaka te pour nini? ngai nayaka awa na 6 mois nayaka chirage. Attends, oyaka awa na 6 mois ozalaki na 6 mois ndo oyaka kosala cirage nayaka na 6 mois na 6e mois donc oyaka loko na 6e mois oyaka na juin mois de juin mbula o ah ok vas-y maintenant je comprends. ngai nauta na Kimbadinga buka Kimbadinga sikoyo tonyokwami makasi papa abota biso tozalaka plus de 7 mosusu bakufi totikali 5 wana moko atikaka ye na libumu ntango atikaka ye na libumu aye po asala layeti po azonga na village banda ya papa na bino dispari amonanaka te ata bato ke biso tomonaki ye boye na boye te ti aye na biso ya liboso komona ye Rigen aye na Kinshasa
na congé ayaka pe na 6 mois miso ye kokufa afandaka na kaluka na quartier D avenue Chinchin afandaka kuna miso ekufi amonaka nete ti sikoyo aza kuna wana mama na bino atikalika na mboka mama na bino wana azaka na mboka mama na biso sikoyo ngai na école primaire to bando futa mbongo te so to futi mbongo 5000 2000 po ka makambo ba enseignant de baloba donc papa na za enseignant azalaka enseignant te yo siko bénéficie na gratuité ya enseignement bo futaka ba 5000 ba 2000 OK wana to futa mbongo te siko tangu na commune école secondaire o to futa mbongo na ina Kinshasa po na somba bakaye na somba l'uniforme na moni musala ezate na bando salaka chirage mutu na sombelanga biloko wana azate na bandi ko sala chirage alema kulutu apesinga mbongo ya ko sala chirage na bandi ko sala na zokanga 4000 na journée 5000 nzambe nda apeseli ba jour mususu ba 8000 na zo sala Osota mwana na ville à Kinshasa mobimba partout na libaya na yo na zo tambola du place ebele na bandi na bandal na mola na kalamu na victoire na zo tambola tina bangiringi wana komi tampo na zonga na ye kobela na bimisi 90000 na sombi ka mwa biloko ndambu moye na zonga ezate sikoyo tokomi na 10 mois na zongeli sous cirage wana maladi esili na komosala na forcé bakabelinga nini mbongo ya transport makulutu pe asouteninga apesinga 40000 na kangisi transport pona zonga village na ketanga na zongi kuna mbongo mutu afutelanga mbongo azate mutu atangisa ngai azate awa na Kinshasa va tuto na kembo nakutaka panafricain na ngiringiri nakutaka ye na ngiringiri abando posenga nde nini ozosala boye na explique ye tosalaka mwa video video wana ye pe abombango ti aye ko créer yango na TikTok nde akenda azwa ngai po aluka bandeko basunga ngai posa na ngai ezali batangisa ngai pe mama na nga azwa esika moko ya bien aza na esika kofanda te na mboka kuna to bando vivre kaka nde ezalaka to nga nazosala bapiese nazokanga bapuku nazotekaka mwa kolia po kuna fufu ezali nango banana ezali biso moko bato tosalaka tozosala na maboko tozolona bilanga mama aza na makasi ya kosala mosala ya kosala eza te po akanga mbongo nanga futa classe mosala kosala eza te azosala bilanga wana mbongo ya kozalaka ya futelanga classe azokoka te parce que misala wana parfois oza na basavoka otie 3 bande vert oyo yanango na kenge moto parfois asengi mbongo ya 2 sac yo otikali na eloko te otikali kaka na mbongo ya sac moko parfois 30 000 40 000 donc biloko ezali kuna yango na ye awa posa na ngai nde ezali basunga ngai mama na ngai azwa esika moko ya bien ndako tofandaka kuna po tofandaka na bandako ya matiti banzete tokangi basinga ndako tozofanda moto akotonga ndako aza te po kuna so oza na papa na bino ye azotonga ndako azosala makambo nyonso sikoyo biso moto asala bongo aza te nde nayaka awa po basunga ngai village na biso pe eza na souffrance makasi nzela eza te misala eza nango nzela eza te hôpital pe eza te donc bokuti kolona biloko bobukina kobuka mais banzela kokende mpona koteka eza te oh là là eza te apa bachauffeur nde bayaka nde azoleka ke neti mosamba ana telemi bazosomba soki masango kamwa mpe masango bino mpe kuna bato bavotaka basalaka mpe baélection kuna tosalaka bato bayaka mpe kosala campagne kuna
campagne te baye kosala campagne mpo bavote bango te baye mpe bayembi bovote biso bovote bango mpe biso mpe toyembeli bango banzembo papa na mboka totiki 50 000 chaque père 500 chaque mère 500. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est très grave. Celui qui parle, c'est un mineur. Talana bana bayebi bizaleli na bin. Kuna na bani kota bakenge na bandundu. Tozana batoaze belé moi écoute na bana rotanga wezate. J'ai besoin que vienne nga Christophe Mboso Kodi Ampuanga. Oyo kanana makambo mwana alobi. Na ngala posa vidéo maloba mwana oyo. Ekende partout. Tout le monde a qu'à bakulutu nenge baswana kao. Kuswana. Oh, moi je suis ceci. Martin Fayoulou m'a dit bandundu yangoyo. Martin Fayoulou moi nous azamwa na bandundu. Auti kuna alobi banzele zalakati. Moi na oyo aza mineur. Il est venu pour défendre la cause de tout un village. Non mais ça c'est grave. C'est que cet enfant dit gratuité de l'enseignement. Alors, il faut faire 2000, 1500, des fois 5000 francs la classe. Mais à côté de parce que papa n'a pas porté disparu.